Maman Pauline Lumumba azali koyebisa bandeko nyonso bakolanda ba nyonso bazali banda na ba bazana kati que le 15 juin Maman Mabanza Francisca na papa Jibe Lubangi bako organiser milulu munene pona koyamba RDC Monde na Lausanne tozana kati ya Suisse soki nzamba sungi na kozala wana ouais soki nzambe asungi na kozala na Lausanne kuna organisation ya munene zo salema pona soirée moko kafu zo benga ngo soirée na elobeli mais eza manifestation ko banda 15h ko si la 22h ba ndeko tout ba congolais ba membre ya RDC Monde même ba on nanu baza ba membre ya RDC Monde ti tokutana na Lausanne le 15 juin ya mbula oyo na initiative ya Maman Mabanza Francisca na papa Jibe Lubangi bako organiser milulu munene pona bandeko bako ka comprendre à l'occasion de tokotunana RDC Monde angweza kana musala nini RDC Monde angweza kanini mbongo ya RDC Monde ko sala nini mécanisme ya kobimisa mbongo angweza ndenge nini ko tia mbongo angweza la ndenge nini donc bamituna nyonso bozana ngona mutu. La réponse, ça sera na rencontre il y a le 15 juin 2019 na Lausanne. Kuna Maman Mabanza Francisca azo yamba biso na papa Jibe Lubangi. Adresse Ekozala na église Saint-Paul, avenue de France 41 bis 1004 Lausanne. Na 100 mètres à hôpital de l'enfance. Donc tokokuta na wana na église Saint-Paul na avenue de France 41 bis 1004 Lausanne à 100 mètres ya hôpital de l'enfance. Ceux qui osana posa ya ko contacter pona kozwa déjà ba contact ozwa ba précision ko réserver place parce que batu bakoya ebele okoti ko senga okoti ko benga Maman Mabanza Francisca na numéro oyo plus 41 78 76 136 75 plus 41 78 76 136 75 soit papa Jibe Lubangi na plus 41 764 0047 41 plus 41 764 0047 41 donc au bengi adresse yangoana tokokutana na mois de juin le 15 juin 2019 nangonga ya 15h to bandi tokozala na Lausanne na avenue de France 41 bis tozakuna okoti ezana mbote na balandi nyonso ya magasi tokonwa lelo MLC bazokende na kupona nini ba invalider 23 députés kaka ya lamuka. Est-ce que c'est normal? Comment député national avant hier au comme député au sala kinini au bandako sala penini lelo motokola papi pungu na funa sur le poids politique ton abe électeur est-ce que côté même maintenant mon mboka olongo pongo basile ton Lambert Osang bo invalider tingi pulul professeur à ça même école na Selembao. Ça dit, mambo etali électricité bolanda kaye. Papi Pungu azalaki nini po comme député. Président ya jeunesse ya PPRD. Oyo afingi Jama Kaboun, afingi président de la République, pas même 2 jours. Balongo litingi pulu nde babenga kaye nganga mayele. Batie Papi Pungu. Nini Papi Pungu a comme en Assemblée nationale. Yango natuni toujours toye baka autres do sala. Mais maintenant que non JFM service aussi le temps azo sala musala naye atikali ko sala buzo bate to ko continuer ko défendre ye. Na minute to solo la azana raconte oya RDC Monde. On a ce qui nous lobby ko bolanda message à mon mboka Eliezer o to kam ma travers un message na to comprendre que non et le komo ko epekisi yangoy. Mazwa qui visa à pona koya place wana.
nalobi ke moto alinga tinda koli na Suisse luka mama Pauline Lumumba kande bozomona ba adresse bar 28 kande bo retirer yango d'ici là bokozwa bar 29 bar 30 bar 31 bazo charger. Ça dit JFM service dans 10 jours bazo charger conteneur. Agence Ezamok. Ouais, JFM service mituka yango eza déjà à Rokota, tozo sala conteneur ya bar 31. Donc ils ont une destination à Kinshasa. Ba client la biso sur la JFM service. Bopé sa biso confiance ba o bazala ba mituka na bango. Botala ndenge tozo sala conteneur, to tie mituka na bino. Ils ont comme appel à Kinshasa très bien. Makambo ya dérangement ezalité biloko na onyo so tiaki na kati orozwa yango ndenge otiaki. JFM service a eu na ba client nyonso a partir à lundi. Azabandi déjà pour le bar 32. Donc bobenga ba numéro à JFM service ba client nyonso bozali partout. Bobenga ba numéro à JFM service ba bis ezali et koya kozwa biloko na bino na bandako na bino. JFM service une longueur d'avance. Bar 31 yango yo mituka yango ekoti etikali to tsa ba carton poto kanga conteneur. Ouais, mituka yango to sito koti. Makolo mituka yango to zo sala conteneur. Yango yo bar 30 bis ezokende yango yo. Donc bopé sa JFM toujours, JFM service toujours confiance. Mituka na bino yango esi ekoti. Donc tozali wana pona bino. Bota ndenge mituka ezokita na conteneur. Conteneur à JFM ezomema mituka. Biso tra toujours kosala musala. Trésor Zolozolo et Penge Fofana. Équipe au grand complet na absence ya Yemoko Eliezer Tambo. Mais bozomo na ba moyen na biso moko. Na ba soutien na bino. Toza toujours kusala oyo sengeli. To répondra présent na muto abengi biso. Tozalaka absent na muto ayebi biso te. To tia bureau na cité na Itaga 120 pour na musala na bino. Jaboy, Nazarene said Kimo. Papae, bisobanae, tokosenganayo, kimya na mboka. Papae, bisobanae, tokosenganayo, kimya na mboka. Soketimite mobulu tezela malasima tobo ipiage ko ezongisaka mboka sima sina nini makila ya bakongole etanga susi na biso tokifwa na kimia pe totanga topesa na loboko pe tosima na makasi isabe soki nzoto mobimba eyoki pasi bato bakufi na beni na kinto yoki pasi nyonso ezakaka kongo foto yoka pasi bopofoke bagena sima boprofite koyiba boke ezosonga kaka sima ese bozoyeba soko tali bicha mboka okoyoka mawa peyi munene boye insali pasi pe mawa pasa bakongole ekosila mokolo nini zambe yokela biso mawa poto leli mingi barefule biso bafengi biso pesa nzala mekongo eza na nyonso kuma toza pesa nzala Papae, bisobanae, tokosenganayo, kimya na mboka. Papae, bisobanae, tokosenganayo, kimya na mboka. Masoda bakoma koleka bamisicien na kobeta matolo biere ekoni cher bato baponi supu na tolo biloko nyonso emati pasi ekoti na mboka libumwa nzala esanga matoi bakonzi boyoka tosali bamarshe sante mpo tolia tomela pourkui pa tomarshe mpo kimi kota na mboka toboya bitumba towela société soki totelemi te ejour tokoregrete amplis totika molimo ya tribalisme toza bakongolais toboyi division tous les tribus totelema mpo toyebela vision miso kofungwama lokola deva télévision
tochango na mutu kongo eza na chantier tosangana toyeba nini tokoki kosala moto tu ase retrouver na musala na ye soki tosali bongo te mboka eboda ye. Confiance kaka. Première chose na confiance na patience. Musala malamu esala manango na GFM service. Donc il doit travailler pour tout ça la ndenge ya bosembo na ndenge ya sincérité beaucoup milai parmi tous les gens au bazar awa di beaucoup milai zaki eza preuve ndenge moni carton uti ko panzana o matiti na kati ya conteneur o mona oya malamu tout ça na kati eza eloko ya mutu tango efungwami protéger yango potanga ko na ye mindondo makelele ezala te epai ya propriétaire na biso on a voyé ça bango ke bazala na confiance à GFM service eloko nyonso za la posa kotia tia okozwa yango ezala mutuka ezala vélo moto donc nyonso oyo ezali na maboko na o a partir ya mboka poto oli kotinda yango awa na agence ya GFM service ezala na elikia okozwa yango na kimia okomona pe kala mite na okomati na suba wana mituka ekokita awa okofilme yango bien protégé donc kimia. GFM service agence assure surtout na bandeko na sa Suède bino mo boye bindenge agence ebongwami na Suède confiance preuve à l'appui yangoyo ngai mo kande na kati preuve à l'appui yangoyo conteneur yangoyo nazo kitsabor conteneur yango wana simana conteneur yangoyo nazo kitsabor ekomi en bonne et due forme donc GFM service toujours likolo Suède mo mbandeka to lopaki nde tokuta na ba réunion nde to solai que non GFM aza mona mboka to soutenir ye makambo qui est bien dans les bons toujours ka GFM c'est un bon type tango yaki na Suède na luki ti place azalaki na kepe na zuye na yene ti na parler chenga tukutani tosololi to passer pe bon moment na ke Allemagne na ke tika mutuka ayambinga na ndako aye utikanga ti na gare na zwa bus na zongo donc c'est un bon type tout cela va très bien à cela pe kitoko chaque fois soki ezalaki les États-Unis ake wapi tobenga na téléphone tout solo li kitoko kamo kenango bien prévenir que bino mo boyebi que Fioti Ngoma artiste congolais artiste comédien congolais mais chaque fois makolo libanda makolo na mboka donc tozali sadi awa babatela biloko bota qualité ya écran oyo mais jusque là ekomi sans problème tindika allez Et en tout cas, tout le monde a GFM service. En tout cas, félicitations. D'abord, puisque l'agence est bien bloquée avec Bungaka. Vous voyez, vous bloquez la carte pour tout ça, mais peut-être mon indenge bakangela na poto na yaya en tout cas, indenge peut moni ezaliao. Pe quitter la en tout cas, tout c'est féliminga. En tout cas, tout ces félicitations zamba battre musala na ekeli. Zéro. Ok. Allez, nakoremercie bato nyonso oyo bazosoutenir mwana moke oyo Gedali oyo nzambe ye moko atalisi ye asunga bana borfelin bafa de la ri me ye moko mpe aza mwana lokola bango me tokamwe tongo moko alobi o nzambe alakisi nga akende kosunga baorfelin nde bomoni bakei na trésor zolozolo me ye aosala eloko oyo po akoma politicien te po akoma peut-être PDG na place songolo te
pour comme ministre te mais yé moko d'abord azotanga mais nzambe atali c'est qu'il faut Kaboul bon oyo moto comme député au comme ministre ozosala ngo pona banyama to pona peuple congolais merci na bato nyonso bakolanda produit oyo courage na mona mboka Eliezer Place Aza bomoni ke kuru oyo ezo tenter ko invalider même ataba premier bato ko ba honorable Christelle Vwanga bato ko ba Eliezer Tambwe boko invalider ye pozwa nini pe ora placer nini mais to ka moite po balongoli tingi pululu po batia papi pungu merci. Bana Afrique, bana Europe, to Asie, Amérique, bana États-Unis, pour savoir bien. Oyokiango, Dr Mobutu, Aza Kouyakou, le 1er juin jusqu'au 30 juin, dans le Texas, Aza Kouyakou, mais la Oya Salingai, na koma na bakuti ya Oya nokolinga mbaya na batampo na radio na banduka na laki na ngo Dr Mobutu amemeli biso tseloka yo na bakobi na nyonso oyo ngaka tampo oyo ngaka banduka lisusu akupesa bino yango tala lelo nde na komi tenga Dr Mobutu aza kuya na bakobi na nyonso kosala rendez-vous na bino bozwango avant bokoswango na numéro oyo Dr Mobutu chercheur monene nakata mboka mwana mpe le 1er juin jusqu'au 30 juin na Texas aza kokomela bino na bakundi nyonso oyo asali ngai nakoma na bakundi yabo na Texas esimi makambo ya Dr Mobutu